parallèle de la presse congolaise. Vraiment, on a sur Bolingara, vraiment, émission Nabino, vraiment, analyse de star avec Peggy Titan. Oh, vraiment, mingi mingi, tolobela makambo, et ça, dans le monde, il y a Internet, et surtout, dans le monde musical, surtout, on a un chroniqueur, ma présentatrice, il y a monde Internet. Le long de Moninga, Peggy Titan, analyse de star, tolobela, si je, oh, vraiment, vous allez déranger Bino Makasi, si j'ai affaire Karine Mokonzi et Félix Oazé, quoi, pour ma voice. D'abord, pour nous expliquer Bino, d'abord, makambo, et genre, Tozomonango, Ezali Kamomoko, vraiment, Ezabiente, Ozali, vraiment, trop déranger, surtout, bah, parents peuvent être responsables, Moutuloko, la Félix Oazé, quoi, Ozali, vraiment, star, Mounene, Yambo Kanabiso, icône, Yambo Kanabiso, vraiment, tout le monde, par rapport à la voice, au Saint-Tiche, maître, ex-mobile, ya Karine Mokonzi, Autiko Sala, et Sali propreté. D'abord, pour la définition, on a Rolinga Kolobake, pour la Karine Mokonzi, à faire, il y a voice, il y a Nani, il y a Félix Oazé, quoi, et ça, vraiment, et le Romoro Boye, Ozali ko ridiculiser, pe monter ma mabe, Zali Kokota na Kati, parce que tout le monde a le Saint-Tiche, maître, Azali qui permet na Karine Mokonzi, au monde a pi mobali, o Azali na Mosinae, et Bakabani après, comme il communise ba voice. Donc, ça, et le Romo Zali Kolega na Kati, au vraiment, tout le monde a détecté en gros, parce que Karine Mokonzi, par rapport à Makambo à Salaka, Azali parmi ma présentatrice, il y a Internet, il y a Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, puis en plus, Félix Oazé, Azali star, Mounen et Mboka Nabiso. Et le lot Makambo, Sali propreté. Jalousie, bateau, Bazali, commenter en gros. Et surtout, dans le site local, la Fimbu, na Fimbu, au Bangab, le lot, Nazo Benga, Ken Piana, Nazo Benga, le lot, Ken Mokonzi, Namanike Mokonzi. Parce que na Katia site, na Bango, Bango nem tu Bazali, à la source, il y a montage à Makambo, Nyonso, Ozali, Kosalema, surtout dans le monde Internet. Vraiment, dans l'ingabachère Internet, le lot, vraiment, mon gars, le lot, Bandako Bengaka, Ken Mokonzi, Namanike Mokonzi. Parce que sur le vidéo, même Karine Mokonzi, malgré ma benae, mais il faut que tu par rapport il y a parcours. Les lots, il faut que le basuki moutou a une chance nae et ça qui cité. Karine Mokonzi, il faut qu'on comprenne que Karine Mokonzi, par rapport il y a baisse nae, mais Azaf Fimoro, elle est très chanceuse parce que Karine Mokonzi, tout le monde par rapport, il y a une émission où Karine Mokonzi a ça là. Les lots Karine Mokonzi a dit oh bateau balinga qui était alinga qui a talamate. Soit Zali ko talema, il faut qu'on comprenne que ça fait par rapport il y a Spercuche, il y a idéologie oh il y a dans le monde internet. Tellement congolais za moté mabe. Ngai ni naza bongo naza netre. Naza te que nazo côté la Karine Mokonzi mais nazali ko lobela affaire il y a voice wana et ça livre vraiment propre parce que artiste local la Félix Oazé quoi je pense que bon mon qui héritier Watanabe les lots héritier Watanabe a méga pour maintenir Karine Mokonzi parce que ba chroniqueur tout ba journaliste local là-bas Ken Piana ba pas tu revu ba yaki et pas héritier Watanabe mais là on a comment comprendre que nali Kambouana jalousie on dirait côté na kati le lot aux hommes a héritier Watanabe parce que na benga kaé artiste intelligent parce que Azap vraiment intelligent a monique Azalaka na attaché de presse na ye lelo ko eli problème akei ko luka artiste musicien Félix Oazé quoi bana poto bana le monde entier bana Afrique bolinga ko juger mutu dans le lointain likambo bino so bozo mona ngo mais ça montage na kimuté amabe solo bito tela makambo ebele Karine Mokonzi lelo to mona ser na biso Marie Musa Mwakufa bakanga Karine Mokonzi mais bon mona suite ngo mais aki nyo sone za ba montage lelo to zo mona émission o Karine Mokonzi a sala lelo na artiste na biso fait rigola ezaki émission o etalema vraiment etalema bachango malgré que émission moko ezaki émission moko elukaka polémique elukaka makamba mais bato na ba justice mais lelo nga conseil na pesa ka Karine Mokonzi il faut à respecter ba leader nyonso to moni problème lelo ya faire RTGA lelo yo Karine Mokonzi balongole na RTGA bato nyonso bazana bazali ko sepela pourquoi ki motema mabe mutu lokola Ken Mokonzi Ken Mokonzi Manike Mokonzi bozwi susu bobati ki shinzora pona nini mutu moko bino nyonso bozali ko asense bozali toujours kosangela ye non eza bien te yango ngai peki tout nazali kosala analyse de star oyo pona kotala makambo zali ko uta wapi lelo tozomona lelo na site ba site ebele soki batangi kombo Karine Mokonzi te c'est comme si site na bango kotala maté non bino mutu bozomona mabe mais bozotanga kombo na c'est que bino moko mutu bozosala promotion na vraiment na koloba na ba chaîne internet na biso tout à la vraiment très vigilant surtout na makambo zali kosala na internet vraiment balobi trop c'est trop likambu oyo ko koma jamais tie pas ba ça ezaki ba biloko nga nazali ko déplorer depuis longtemps l'autre moni un papa comme Félix Oazé quoi mais Félix Oazé quoi a réagir d'une manière vraiment intellectuelle parce que azamuto babenga quand même au coup à bongo parce que batu bazo linga kaka sauter ya pona Karine par rapport à voice
il faut comprendre que Saint-Tiche Maître Azaki na Gigolo, avec pas Karine, par rapport à mon équipe que Karine Mokonzi gagnait beaucoup, lui il était là-bas en Europe, il faisait rien, Bobika ne monte sur internet et Zara. Mais Lelo par rapport à Makambuana, a comme il sa voice, et c'est là qu'on s'est maté, et en plus voice oye, et la voice moro yasuka, parce que Saint-Tiche a exagéré, il faut que mon ango. A comme il vraiment un point moro, moni, mutulokola, mutulokola papa. Félix Oazé quoi parce qu'il y a un papa beaucoup benga impuissant peut voir c'est bon et ça lissoni mais Karine Mokonzi akena ki tiko mona Félix Oazé quoi pour na ko la ki sa innocence nae donc le lo bachar internet to linga ko juger dans le lointain to linga ka min ko aider bande ko na biso na ba conseil na bi ke bato belé bo zala partout dans le monde bo loba non ngana za contre ni pour Karine Mokonzi mais je suis là pour na analyse on azali ko sala oh vraiment azali toujours ko déranger ba en terre de base ya makam oyo bato bazo bebisa ba internet lelo bazali kosala la promotion ba kombo bato vraiment je dirais vous allez très attentif botala ba communication lelo to mona ki par rapport il y a un problème il y a fallu il pour pana Karine Mokonzi tout le monde a son biango mais objectif to base ya likambu si lelo ne fallu pour pas kena ko funda eyebanate mais le combo et bimaka Karine Mokonzi donc le longa na roloba na ba cher internet vraiment biso moko ba journaliste tozolinga kopesa vogue na kombo ya Karine Mokonzi et veut dire lelo vraiment na linga bana poto bana le monde entier ba kombo na pesi bato na misatu Kisinjora Mokonzi Manike Mokonzi pena Ken Mokonzi parce que bango ne baza bongo eza jalousie zo sala muta mutu abota na chance na ye so ba moni mutu azo propulser na makambo azo sala vraiment il faut kotika mais congolais tellement za motema mabe lelo ekomi bo kende boy ozonga boy likambo pe ya Félix Oazé quoi batu tout balingi ba kotisa vraiment pilipili pona kaka moto epela donc biso tant que toza ba chroniqueur to ba journaliste en ligne to yaka wana kaka propesa bino ba analyse botala vraiment bo vérifier likambo oyo e uti wapi pe par rapport ya voice ya Saint-Tiche ngana ko condamner pe Saint-Tiche te eza moi si peut-être ba izara bongo soko lingaki moi si mingi boboyani okoyi ko tika la pe mona ba en mona motema donc par rapport na makambo vraiment et comme mabe comme na niveau mabe ngape na kosenga na Saint-Tiche maître oazali ko lana biso depuis Paris vraiment ozonga sima ozonga vraiment sima otala pe sima ozonga moto o ndenge fe regola loba parce que balobi le linge sale c'est là ma famille ata le lozo sala Karine Mokonzi mabe mais yeba ki bozaka moi si na mobile et côté à papa Nato Félix Oazé quoi vraiment merci beaucoup pour la réflexion batu mingi balinga ki vraiment makambo qui est en justice parce que makambo kutu bat basala ka grave na internet ba me makambo en justice te mais likambo ya voice et ça ngo PRR ils appellent likambo ba ko commenter yango Félix Oazé quoi merci beaucoup na réaction Héritier Watanabe ninga sala ki ya ko luka vraiment papa Félix Oazé quoi pour na ko talisa e mambi o etali problème il y a voice oyo ezali vraiment ko bouger internet je pense que ezali ki wana analyse nanga je pense makambo o nazangisi na on a lobité na linga bino po mo bana poto parce que bo benga nga pona ko pesa nga pe ba réflexion veut dire ezali ki bongo pona réflexion à lelo il y a affaire voice il y a Félix Oazé quoi et Karine Mokonzi suite fin nango déjà makambo zongi nango à l'amiable Karine Mokonzi basololi na papa Félix Oazé quoi tant que babenga kae moku wa bongo azali papa moko très sage a raisonnera bien azabe papa moko atanga mingi yango a raisonner yango to linga kaka ke bande ko na biso bozolanda biso pe libanda bolingaka mingi kopesa biso ba conseil tango moni image ya mabe o moni journaliste afingi mutu bolinga vraiment bosaka ba commentaire bomeke bozalaka batu ya o balobaka bolingi mingi kozala ba fanatique ya batu internet bozala fanatique ya mutu te tango Karine Mokonzi asali mabe fo koloba tango journaliste musu pa asali mabe fo koloba donc ezaki wana analyse nanga na saki par rapport ya voice ya Saint-Tiche maître o asalaki depuis Paris à chaque nanga kasi internet pour na faire Félix Oazé ka Karine Mokonzi je pense biso ba journaliste to linga kaka mingi kosangisa parce que balobi ke journaliste azali au milieu de village mais le journaliste aza au milieu de village te tozomona ba journaliste nyonso bazali kolakisa ba position na bango s'engage ke bango mais yango to linga ke kimia ezala surtout na ba journaliste kimia za na RDC tala kaka vraiment difficulté tozana ngo na mboka na biso tango babuzo ba bandira biso bazali banda à l'étranger bazali kotala biso mam tozali kosala vraiment na si réseau ko arranger te c'était la Peggy Titan analyse de star Congo Millennium avec le boss Ricky Dibenzi et Majoli Dibenzi bato no so balandi biso partout dans le monde Chimène Ilonga azali pe kolandanga depuis na mboka ya Paris na bosani te Laetitia Chaumba pe mon vieux Deris Kanga motema Nicole Panda balobi ye Rice Noir motema ya Tania Siliki depuis Russie azali kolanda ngai mon vieux ami Singoma mokini kwa États-Unis Miguel Mafolo Henri Modogolongo donc c'était la Peggy Titan analyse de star je pense que na ose la ba commentaire na bio soki ba sur